Fallu, c'est une bénédiction aussi. Voilà. Et on va comprendre. Oh, fallu sa bénédiction. Fallu à bénédiction. A uti kole kana RFI ya. Voilà. Tala degré kinya komi na yango. Aleki na RFI ya wa azolongo la biso son. Nzambo aza munene. Bato nyonso tu bazwaki ba visa, tout le monde bazwaki ba visa. Menga azwaki visa te na yaki kotika kolela na ngai pa nzambe internet mobimba vraiment et c'est ka nga na lobaki na sambe la pas prophète ya munene. Miracle même inasuke ko salema en tout cas na pesa sous le kauka merci na kati ya église place nga na sambe la en tout cas et pas prophète Emmanuel Dodi na lobaki nzambe ya prophète Emmanuel Dodi soki atiki nga na problème o ba sekanga c'est ka nzambe ya solo te. Événement planétaire. Ce qui otika la miracle we sala makate. Oli balinga ba loba bo. Ken oloba ki opamo na prophète wan. Mais wa tozolo ba lobi osana Paris. Voilà. Lobi na Paris. Visa ebimi d'une manière miraculeuse. Bien zamba sungi. Je pense que toko sala na yo à partir ya mikili tozo sala. King Asia Kendaki. Baseki yo. Ken ye wana ken. Mais awa olobi Zambe ya Emmanuel le comment lobby okozala na Paris nde miso ya suka tozo tourner lobby ok sikoba basekaki visa ebimi na mokolo moko en tout cas sous le kauka à côté ici ba dossier lundi na 14h mardi 12h va bengi biso boya retirer même pas presque journée moko voilà. Parce que 14h 12h il fallait tomber à 14h pour na toko ki sa journée moko voilà. Ozu visa awa ozokende bilo wana wana zamba salaka mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabo na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fo na kama na dina bela kaponga na si na sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba musicien na matu baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa melinga batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. na pamboli king oyebi batu boni bazo vivre derrière king oyebi batu boni bazo vivre derrière biso ba pasteur bandeko na poto tolingi bino bosali pe mingi bozolesa batu awa tozobundela ninyo. Nazomona vraiment internet eza ko bouger ba page tout bozolo bela en tout cas ken pia na tozo zela na poto ba page tout eza ko bouger. Musala ya Nzambe il faut tokende lola mais tozanano na sena moi il faut biloko ya mike ba voyager na poto mituka kolata bandako eza ba biloko mwa mike tozengele kozwango na facilité. Okay.
novembre tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na barumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande retour bolanda biso partout à travers le monde. Naebi ke bana poto, bana États-Unis, bande retour ya monde mobimba, bozo zelanga, bo nazomona vraiment internet eza ko bouger. Ba page tout bozo lobela en tout cas ken piana tozo zela na poto ba page tout eza ko bouger. Boyebi ke to témoignera pe na vie. To témoignera errement na vie na sens que nzambo aza munene. Bato nyonso tu bazwaki ba visa, tout le monde bazwaki ba visa. Menga azwaki visa te na yaki kotika kolela na ngai pa nzambe internet mobimba vraiment eseka nga na lobaki na sambe la pas prophète ya munene. Miracle même inasuke ko salema en tout cas na pesa sous le kauka merci na kati ya église place nga na sambe la en tout cas et pas prophète Emmanuel Dodi muto apangusaka pinzoli ya mutu erazolela en tout cas prophète Emmanuel Dodi na lobaki nzambe ya prophète Emmanuel Dodi soki atiki nga na problème ba sekanga seka nzambe ya solo te yango na yeto solo la fona pesa nzambe ana merci na solo na prophète tozana ki sinjo apona zaki déjà ya kotikala mais nzambe vraiment abendinga pena mutu asuka elakisi église eza na puissance ya makasi donc moi na poto za na problème et sengyo ya Kinshasa ba prière yaka awe pas prophète Emmanuel Dodi oza solution na makambo na prophète. Bonjour. Oui, bonjour ndeko Kenen Piana. Na principe bonjour to bonsoir selon Ngonga esika bato bakolandela biso na émission yo balandi nyonso kanenge na lobaka bolanda biso na esengo pe na bolingo na mitema na bino pe na bandako na bino nzela mosusu ezali te kaka oyo bopambolama na kombo na nkolo Yesu. Merci. Ngana osengo d'abord merci na pesa ki moi sujet à prière ya makambo ezotungisanga na moni vraiment nzambe asali.
oyo yebi ndeko kan lelo nde ezali événement planétaire soki otikalaka miracle oyo esalamaka te oli balinga baloba bo kene olobaki opamwamo na prophète wana mais awa tozoloba lobi oza na Paris Voilà. lobi wana Paris visa ebimi d'une manière miraculeuse bien nzambe asungi. Je pense que tokosala na yo à partir ya mikili tozosala lokumu ezongela nzambe oyo asunga kabana na ye ndeko ken oyo azosala na yo azosala na bato ebele eza bongo d'ailleurs awa miracle esalamaka bongo ndeko ken ezosalama tozalaki na yo dimanche awa oyokaki batemoignage tokolobela yango d'ailleurs ekozala mpe ya makambo parmi makambo tokolobela donc nzambe ye wana même si musala ya nzambe il faut tokende lola mais toza nano na sena moi il faut biloko ya mike ba voyage na poto mituka kolata bandako eza ba biloko mwa mike tosengele kozwango na facilité. OK. Merci beaucoup. Nabi ke lelo to laksa pe ba témoignage po ngai te mutu ayaki osala témoignage na kilcha dimanche na yo qu'il paraît mutaliboma atamboli ba église ebele atamboli ti na église ya papa na so mwana semi place balobaka puissance eza makasi kuna babongo lisaka lisango ekomi lisasi mutaliboma tikala kobika te mais awa aye abiki azongi mutu normal na facilité nyoso. Alors prophète toko na ozongelo na opeso maloba nazwa mwa liloba muke ya kisinjora po na moni kisinjora deuxième fois sous na kati ya église kisinjora boni. Ouais, bien qu'il y ait des pianos. Bonjour, on a battu tout. Bazola, on a vu ça par. Pardon. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est Rosana, pasteur. Au moins, tu n'as pas de Voilà. Au moins, musique, au bus, au sala, bah, freinage, j'ai belé ken. Pourquoi pour ça, moi, pour muke? Musique, au sala. Ezate ke so saka musique amukili ressemble te. Voilà. Nzambe azamakasi. Tout ça makam na yo. Mais le sambole qui nous vraiment depuis Nazaki pas pasteur alors qui pour ngai vraiment Nazaki freiner ma kasiken ça fait 4 ans 5 ans dans les TVT na sala musa na susute on dirait ba freiner ngai zote comme kilo na so comme kilo apa na bibisi nzeme pour ça ta clip pamba nazo kokate depuis Nazaki na papa deuxième clip en on a bandi ça fait 5 ans deuxième clip en on a bandi na bandi ko dimanche en tout cas ngana ko na papa na Emmanuel atika ngati na zamona naye na ibi na nganzela mosusu te mama zate papa zate banoko tu batika biso bakoko bazate papa na ngeza rayi da sunga ngala losambo ekozala vraiment très bien to alboso to monaka yo na Sandra Lina Sandra prometaki biso sala ba témoignage ya minene elo nne sali empêchement pas Sandra Lina ouais hier tozaki na moi ezaki makasi azoka mutu passer na butu vraiment fièvre azutonga na tongo asasi ba examen vraiment malaria tunisi makasi malasima azana papa pour ça nazana makambu ya koloba azana trop de problèmes ayi singa déjà ndambo ngai hanaye esali vraiment passe ba makambu akutia nango na ndenge ba pasteur mususu ba bima na ye makambu asama mebela koloba ye moko ezala pena bien alobi il faut abomber la papa ta sona papa Emmanuel asungai. OK. Merci beaucoup. Alors, tozongela prophète na habité côté la bande konabiso ya musique ya mokili ezaka mwa pasi na ba église boye. Côté la bango volonté bazui ya koyaka awe zo sala ondeni. Mais ndeko ken toloba nini? Bo musique ya mokili profane na lingi terme wana te. Oyebi eza lokola est-ce que soki toza na église mundimi ake kosala na bra Congo tokolongola ye jamais et puis bazui mundimi wana batie sika bamelaka masanga ya mibale toza na église na kozala na bandimi yo basalaka ba cercueil dana te na so sambela nzambe pambola bato ye bazolo banzambe pambola commerce nanga commerce ya mutu eza nini cercueil bato il faut bakufa voilà donc oyo eza musala basalaka amena ye il faut ebika voilà ça n'a rien à faire na ba considération moko
péjoratif o bato baza na yango non na pese exemple est-ce que mundimi na église akosala bacercueil? La réponse est oui. Est-ce que mundimi na église akozala esika akosala na bras Congo na skol to kuna na poto na castel? La réponse est oui. Voilà. Ake kosala musala to separaka biloko la fois de nebisa biloko moni soki okutani na bapasteur basantu wana tuna bango micro bayembaka baangelu basala micro te. Voilà. Drum ndule bapasteur tobinaka awa na baeglise mabina euta na lola drum wana muangelu moko asala yango te. Tokotaka supermarché moko na bamusicien wana eza faux débat to séparer makambo entre lobiko ya mutu na musala salaka et puis yes nasilisa wana tokota na makambo témoignage nde ya mutu ya Zaché Luc chapitre 19 balandi ba internaute bolanda bien. Zaché azalaki mutu bayebaki na mboka wana mutu mabe batali Yesu kotika batu nyonso akoti na ndako ya Zaché. Et puis balobi mais est-ce que Yesu est normal? Akele kokotaka na ndako ya Zaché. Yesu alobi na yelaki batu ya boye babika. Voilà. Soka bien hein? Donc et puis Sœur Marie Misam ayemba boy. Nanu azali na tester ya koloba oyo nde Satan, oyo nde Nzambe, oyo nde abika te. Nzela moko toyebelaka mutu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Bon, Kissinger andimi azuli batis yo ondimi ozuli batis sikoyo oyo yakoya na tester ya koloba o abongoli motema te bon azate et donc to séparer musala na lobiko il faut séparer l'homme et l'œuvre. Voilà. Merci beaucoup. Tomoni ba sali nzambe mususu soki azui mutu abeta na musique ya mokili boye et comment nati ba coopération na kati ya église oyo koleki sinjoka loba maloba zoloba ayawa pasteur alongolinga ba demo boye alongolinga nguma moko bakanga na loketu mais c'est comme si awa biloko ane zoleka te ah kene yo ba question na polémique. C'est vrai. Na lingana ko transela wanati. Na boyi na swana na bandeko nanga ba pasteur na responsable. Oyebi to sali na yo succès moko ya makasi ces derniers temps. Voilà. Oyebi bazobenga bino. Bazobenga tabakinjo pasteur wa bomisi ye wapi. Sincèrement na ono ya respect ya batuana soki na zole kawana lobaki la fois dernière nana message na soya na yango. Voilà. Vie privée ya mutu te. Mais ba musicien na kolobela bango bitumba sengeli me kozala te. Niveau na nga ezali yango wana te. Bon, ba pasteur ba musami selekete na pamboli bango. Peut-être bazana grâce oyo bayambake panankolo nzamba zuwa lokumu. Pourvu que miselekete wana ezale ya solo ya nzam. Voilà. Bon, mutu bazana grâce na ye. Osomona pasteur azobi misa mabende bantaba bangombe na vie ya batu zamba pambola ye et cause la grâce alors oyebi na zobo ya hene na zozongela hene motema mabe likunye koma na mboka oyo par exemple ngana sana miracle te na bandiko combattre muto sana miracle wana ezanga te na ndimike bandeko wana bakoza na grâce moko nzamba pesa ngai moko na za muto miracle ken kolo etilizanga na degré moko boy nazui kaka yo za témoin parce que numéro bazolekela epana yo. Voilà. Yo nde ozopesa batu wana bazwi miracle ya mitindo na mitindo na vous allez meninga pe naza na kisi te donc moyen akota débat wana na pamboli ba pasteur bazolanda na yepona nabuka baninga te na message lengina lekesa tikankolo apambola batu. Merci beaucoup bandeko bolanda biso boza vraiment ebele na sir boyoki bino moko prophète ndenge azoloba aweza vraiment liloba nzambe ndet eza na première position kisinjora na yebite est-ce que vous avez loko moko etungisaka yo ko loba peut-être na musala nzambe? Non, akoloba yango polele te to wa akoloba pembeni. Non, aza makambo parce que auti na musique abetelanga ma histoire moko boye balongola e pembeni na leader moko boye leader wana senga ya longola ka pantalon na habite to bomba kaka
wana na permettre yango te wana ezali vie privé na ya tubeli na pembeni oyebi monde wana eza na makambo kilikili sinde omonaki la fois dernière na yaki awa na histoire ya pasteur Moïse Mbie na sœur Eliane oyo créé ba polémique ngai nazalaki contre sœur Eliane te ndenge balobi naza mutu ya Moïse faux nalobaki tout simplement sœur Eliane ba viola yo iya autant d'années boyembi yembi awa ye oyo yembi awa te bon mutu ba violaka ezali malamu na viola yo lelo fundanga ilobi voilà yo tikinga bambula toyembi tosimbani mabele to ate nde loko to condamné wana nde combien peine et puis oyebi ba rejoindre nga bato ebele balinga kotomboka yo zolobela pasteur bino boye bakufinga ngai baluba si comme si on les avait dit nazaka muluba nga naza muluba te naza congolais te nazali mutu te na utilola voilà nga na utilola nga mutu abikolo te ngai na utilola oza nationalité moko te nationalité na ngai comme nango lola voilà mi église comme nango affranchi na français affranchi na lingala basiko lami ndenge nini omemanga biloko wana mena mutu moko boyebi yawa azali na télévision munene azwaki mama na tata ya sœur Eliane afingi pasteur Moïse a changé mikolo apesi nga raison alobi na tubeli nakendaki na makambo mbangu Moïse a cause na raison somoni ke baso pesa na raison donc il fallait tout examiner malin tolongola motema mabe tolongola haine contre Moïse papa soki na violé yo lelo fundanga lobi mais motolobi pasteur waza na TV wana c'est que on confondre kolo TV na pasteur ozo confondre non na lobi papa oyo boyebi aza na TV batu nyonso balekaka kuna Eliane na tata na mama na balekaki kuna akundi Moïse alobi azongeli atubeli alobi tolandeli ba preuve non na kotaki biloko ezangi tina somoni keri na bandaki na alobi te sœur Eliane oye ko sauver l'église te je campe na eloko wana j'ai dit ça pour sauver les âmes ma sœur Dieu n'a pas besoin de ça pour que les âmes soient sauvées bolala na kia wawe bosimbani mabele we nyos ya kosala bosalaki il fallait boyokana na kimia botika lingomba ya nzambe kimia soma kama nazoloba ke toti ya kosala oyo nzamba zo pambola azo bikisa azo netola azo tombola ba toka biloko ningo nene akamna inga kolo il allait de même nandenge kisinjora lobi na lobi aya ko bimisa bosoto wana awato yebi soki to bani ko bimisa makambo wana bakolo balokola ngai na yokani na ye a détruire ba pasteur na non ngai na kotonga likolo ya ba cadavre te si je vais na tombwama na kotomoma te pona na détruire église ya mutu nzambe abengi ngai ndaso tombola ngai yo so comprendre ndelo kwana na inviter bassesse salité mutu soki atubeli e tikali na pembeni ezali souvent tubeli de femmes pasteur nde makambo na linga ki pe que sœur Eliane atika Moïse kimia ba yokana na Moïse pe futaye ndenge na pesa conseil que révérend nanga atika kimia mais Moïse a fouté sumbo mais balana na kiti ba wana te balana ki afele yoka lisike makambo akolana na ezaki makambo ya mate amen non ezaki makambo mutakalati afutaye peut-être afutaye déjà ba soki asi afutaye esukeli wana basi kabiso kimia mboka ezana ba problème batu fo babika batu fo bakangolama batu fo bapambolama Eliane c'est quoi ça toleka na makambo ba témoignage mosa na nzambe nga déjà deux fois yango na moni ba témoignage ba tamaboma deux fois na habité nguya wana ya kobikisa bato maboma ne utaka na wapi papa nguya utake pana nzambe abengi ngati olinge uta wapi ho voilà na lobi nguya e utake pana nzambe abengi ngai ndeko ken olingi e uta wapi ho 1 2 oui utukolo bawa dimanche oyaki d'ailleurs na suka bato basema mitondeli
oyoki témoignage banda kolekawa ya mwana wana Sephora. Il est vrai bokolanda yango oyo eza radio te eza bilili. Et puis sika bokomona ke ba papa na ba mama makambo ezali sérieux ezali tata na mama ya mwana wana. Eloko ya koyeba keloko eza ya mayuya soki azalaka mwana ye moko bolinga boloba topese $20 tolokoti ndenge buzoba ezoleka na Kinshasa. Tata wana responsable na mama responsable. Balobi pe bato yango bobikisaka maboma ba adresse yebanaka te na ba aveugle. Très bien, mais au moins ya biso tata na mama, bonne question. Voilà. Nde bazali wana oye okokuta bango mwana wana batamboli na ye landa kasete mutu azosite ne mwana nsemi ngai te tata wana voilà. Ebandi na badisciple ne mwana nsemi banguza bamikish bamijim basambeli esimbi te balobi toke epai ya ye me sisabidim ne mwanda bazwi ba photo basali rien bake pa ya banganga na ba cimetière landa témoignage wana bien na alo bakaka oyo témoignage uchikoleka bake pa ya pasteur asite na kombo ya ba pasteur wana bamusu basengimbo mwana wana abikite akweyaka 60 fois par jour voilà. Méningite te épilepsie te très compliqué. Je dis bien 60, c'est-à-dire c'est presque 5 minutes mutazo koya. Moi na tungi si ba parents nde mama moko awa akoyebi sa famille wa. Soki boye na mwana oyo epa ya Emmanuel dot na nzambe wana mwana kobika. Voilà. Alléluia. Amen. Et puis famille wana lobi to tamboli to lembi. Sikoyo ba forcer nde bakoya na ye. Est-ce que okotikela biso tanto landana nous témoignage wana tokutana après? ezalaki ndenge mwana oyo kobotama na ye toeparle bino badetail eza na makambo mosusu ya baprofondeur toeparle detail wana tokembala moko na bit mwana oyo aye kobela donc baye awa na église na fin ya tabernacle ya année 2019 donc na mois ya novembre fin tozo célébrer fin ya tabernacle. Alors ntango bakomi awa toyebi ka ya mwana oyo mama oyo atamboli baeglise ebele pasi babandaki nango epai baminganga na hôpital Chido Congolaise ya njili baswanye ye maladi emonanaka te tanto bamingaka baproblème ya mwana oyo eza lisusu problème ya médecine te bokende koluka basali ya ntango baza na spiritualité ya makasi nde bakosunga mwana oyo maintenant mama sikoyo abandi kotambola baeglise tellement azalaki na susi talaka mwana na ye ya suka yango mwana kitoko boye mama asilisaki basoso wana bazokataka mitu ya tanto mwana asali lokola kotelema mais situation iso ezongi vraimen ekomi pire nde bakoya kokutana na mama Claudine Ndaya na nzela evangelisation ayebisi bango te boya pai na biso bokutana na mosakoli kaya mwana oyo nzambe akolesa kobikisa ye. Alors bien aimé, début novembre. Voilà. Maintenant, octobre et 6 novembre. Alors, le sang est au salama. Tu vas dire, ezalaki na le 17 décembre. Wana église mobimba bayeli. Nazo rappeler. Le 17 décembre tango motinda mi azali na opération. Azana moment ya opération. Tango azana opération, maintenant atelemi sika ya fio ya bayaki na komi ba liboma. Mwana oyo azalaki na liboma ya mwana mwasi. Alors, tango azotatola problème na ye, maintenant ye kuna azalaki azoyebisa mama na ye ndenge nini fille oyo kaka yeka lelo kana ngai eza ya kala ye umeli mais oyo ayekaka sikoyo me nzambe asaleli miracle abiki na liboma boni ngai nzambe akoyokelanga mawa te
atelemi kuna place azalaki aye na offrande aya kosele soki olanda phénomène wana qu'est-ce qui va se passer ntango aye kosele mbala moko motindami atelemisi atuni baintercesseur alobi ka ya mwana oyo eza ndenge nini ke lelo nazosilisa ka ya mwana oyo ayebisi frère Gelo bazalaki kuna Gelo il vous souviendra Gelo baluki ngai awa telema balukanga 3 fois depuis na nsima bobanda kosambela ka ya mwana oyo ndenge wana abiki oyo mpe asala nini abika Gelo ntango na ngai 3 fois awa boye te et puis frère Gelo aye abaluki mosakoli 3 fois et puis ayebisi maintenant bozwaka oyo en charge bosamelela ye akobika mutato na moli nazali. Bien aimé, eloko wana na bo signe wana. Comment se fait-il ezali guérison na ye Megelo akoya ko tourner mosakoli 3 fois pour musale sala makati na ye. Bien aimé, ba prophète baza mystère. Amen. Landela makati eloko ni kemi etikala. Alors babandi kosamelela ye na chambre haute koleke la formule oyo molimo atalisaki bango nalo ndenge badirective mosakoli apesaki bango bandi kosamelela ye ntango bandi kosamelela ye bien aimé mwana oyo abanda kokangama mpe chaque 30 minutes bato nyonso tozalaki meme na eglize awa banda komona babandaka mama na ye soki abaluki na nsima ye liboso mama na ye na nsima parce que soki akangami mama na ifo azwa ye en charge etango losambo esalami bien aimé problème wana ebandaki kokweyisa ye épilepsie te, méningite te, kindoki te, c'était vraiment bizarre. Parce que même les médecins, comme on va dire que Kaoyo, dans les milieux de Jésus, Baminga Gate, Bokenena, spiritualité. Et bien aimé, Nanzela ya Mosambo, Kakane Mosakola Mbaki, Nege Molinga ya Tato Yepe, à Otato. Bien aimé, tant que le sang va dire qu'on y a dans chaque côte, prière. Kaka yemo abandai kotelema te abandai kokweya après chaque 30 minutes kokweya wana yango moko esali nini ekei omona mwana oyo ndenge atelemi boye mpe bango moko basengi témoignage batémoigne monene na Nzambe mama na ye moko kopesa badetail mpona likambo ya ka ya mwana oyo Nzambe ayenga mpo tokutana na mama nzae abananga balakala mama kaya mwana oyo tomema ye na eglise na bino eglise na bino eglise na biso bakoki te bona bino okoka memetaka na ye kaka ozoma na biso bakoki te kuna nde bakokoka yaka na ye kaka nabibokokoya otoyaka na ye awa papa nandimaka te olamu oyo ngakunaloyo nzambe ona kopesa ye nini nyonso zaka na ye na kopesa ye nini nakopesa kaka bomoi na ngai tokumisa ngai toyembelaka ye yango mpe mwana bayenga mpe nakosalelaka ye kaka kolela te pesa papa mokolo mwana toyoka bino bango oloka na émotion papa c'est bon papa kombo papa Jayenda merci papa Jayenda merci mbote papa nazopesa merci mingi d'abord epai ya Jésus-Christ parce que ye akodaki na kati ya mama Claudine soki ete azonamble fort nyonso tu esika nyonso elekaki akekopambola mama ngai omaki même na hôpital de référence ya njili mpona kolie mpona mwana oto mpe asali effort kobenga biso kotokoma ezalaki facile te kokomisa biso awa napesi merci mama ngai merci napesi merci mpona prophète na ndenge effort asali na équipe nyonso ya baserviteur de Dieu. Et ensuite, nous allons pousser, parce que c'est un peu long pour la parcours de Madame Naï, yoga, et ça, maman Monaï. Ça, Monaï, pour la papa Kati, surtout, deuxième possibilité, ça peut nous prendre pas mal de secondes à une heure. Mais, nous allons pousser. Alors, tout d'abord, à soit qu'il y ait opération, il y a une minute. Nous, surtout, qui va rate, subitement, comme ça, oui.
et puis l'hôpital, on a tout enlevé. Alors, une année après, on a dit ça constamment que à la même date chaque année, moi, on ne pas tomber malade. Donc, comme il y a le date, ça c'est la 3e fois, il y a même année, moi, on a tombé malade. Alors, totalement libre, hôpital, il y a un changement. Il y a la limite. Il y a même bagaille partout, on a tellement tout ça, tout le magaca. Moi, alors, pour l'étape de Souka, tout ce qui a l'hôpital de référence, la municipalité qui a la bagaille, on a la télé au bout de la docteur Moko, il y a ça qui a beaucoup, je ne sais pas comment. Donc, on a vu, moi, dans la logique. Et ce docteur-là, il est à l'Obini. A dit, moi, non, tu vois. Et tant moi, on a commis mon bon à sauter les matés parce que malgré. Vous avez bien, hein? Parce qu'on a dit que c'est après 30 minutes. Mais mon frère a dit que moi, après 3 minutes, même 60 fois, toute la journée. Vous comprenez maintenant? 3 minutes à 4 heures, le papa expliquait, pour passer à l'Ouakila, papa, c'était plus grave que le Tchamalami. Et c'est pour ça que nous avons ils sont en fait à quel papa, mon polo moi. Combien de minutes? 3 minutes. Pourquoi il y a un moment pour trouver ces mots? Alors, donc on va gagner là, donc on a le petit docteur, donc on a ça m'a non ça m'a dit. Et puis justement après l'histoire, comment la communauté, dès que la communauté, maman expliquait le nom, on dit la église tout ça, docteur on a après mais vous êtes malade, je dois vous traiter vous deux, maman et papa vous êtes malade. Ah, c'est très profond. Est-ce que Dieu peut aider? Moi, je l'ai dit, mais attention, donc on dit que moi, je l'ai dit, les hommes ont ça les amitiés. Maintenant, c'est à l'utiliser. Quand il est, quand on a fait des hommes à l'utiliser. Tu vas le commencer à faire ça. Tel docteur n'est pas au fin là-bas. Maintenant, vous êtes malade. Mais dans ce temps, on a quel site c'est là? Alors, comment tu vois là, au quotidien l'hôpital, traiter moi là, ça fait peut-être 3 mois, non plutôt à peu près 1 mois. Moi là, on se rétablit. Et alors, je vais faire sa facture, je vais faire ta facture, la qualité de la facture de l'homme, le produit. La commune a guichet, c'est la banque, la capitale, la commune a fait ta facture. Quand on a fait la facture, d'ailleurs, on va prendre le gars qui voit la salle, régime beaucoup grave. Zamba les gars qui vont mater, ça m'a dit, on a fini avec les armes. En présence du docteur Wana, docteur Anobi, est-ce que qui sont au président qui a oublié? Qui sont au président qui voit là? Allez, pas que vous savez l'examen, pas que vous savez l'examen, et tout ça. On est parti. Tout ça dit, pas changer la guise, ça ne va pas changer, ça ne va pas. Tout le monde dit que le docteur a souki. Voilà! Nous étions obligés. Il fallait Asuka pour la zambe à récupérer. Et si on a Asuka quand il y a ça, et il était un médecin autant. Alors, pour rejoindre maman pour dire la biso, tant que vous allez à l'hôpital à référence de la Chili, mais ça va nous dire qu'il n'est pas prophète Emmanuel Petit. Ce qui est bon de la Cangaï, depuis 3 mois, vous avez au tape la carola à en tout cas, pour ceux qui voient il y a qui n'a dit Awa. Il y a tout comme qui Awa, la seule exemple, il n'y a pas qui soit en tout cas, on a qui était vraiment en moribond. Donc, tout était bagaté, le boko, le colo, donc, il faut que vous chacun, il faut que vous essayiez, il faut que vous essayiez, tout ça. Non, il y a un qui caille en main. Il y a des gens qui sont tout bagaillés, tout salé, tout lingaillé. Alors, l'étape de payer la sauté, ma mère, l'étape de la sauté, le même docteur, dit aux Alaki Awa, Nazako, Pessagassi, du juge pas à Tomatosa, parce que le docteur Wada, a continué pour l'évolution jusqu'au Alaki Awa.
Tosha. Bon, mon ami Tosha souffrait là, elle va aussi ça. Vous allez écouter la magie qui s'est passée. Tosha maîtrise des cas. Alors, tout le monde peut la question. Moi, c'est que nous, vous savez, c'est que vous voyez, c'est que vous avez l'église. Nous, nous sommes là. Après, moi, comme la question, tout ça, pour que nous sommes ici, sans que Thomas aille là. Toujours peut savoir la question. Moi, comme il y a des choses de plus en plus graves. Alors, il y a le père, Anna Navango, les sous, et puis, au niveau de moi, les autres à Sandwich. Et réellement, papa, le Tosha, il va quitter. Parce que le il fallait que ils sont pas copains dans le monde. Et il va aider. Alors, heureusement, c'était aux environs de 19h, on a montré la Zakoya. Maman, il s'est abîmé. Papa, moi, là, ça m'a fait, a trahi, je ne sais pas, il y a tomatos, il abîmé, tomatos, il y a trahi moi là, alors on a dit que moi, je peux savoir qui c'est. Cependant, na mécanique au défense, il faut que ce soit au kissité. Mais au pèse qui moi au kiss. Alors, Thomas le dit, il y a papa, vous avez chose à toi. Donc, elle a traité qui va mentalement, quand je peux traiter ma bourse spirituelle. Quand Thomas est là, qui a tout dit, maman, a dit soit moi là, est-ce que moi, je peux savoir kiss? Maman, non. Moi, moi, je suis un parent. Pourquoi on va pas faire le taka? Aux hommes, on a mon couteau, on va passer le bureau de sous. Pourquoi on a des gens qui ont on va passer le bureau de salsa. Très bien. Bon, tiki, quand tu supprimes la question, mais ensuite, on a mis pour faire remarquer les gars qui tout place quand on a poussé. Donc, quelqu'un qui ne sait pas, il y a tant de minutes dans l'hôpital de référence, voilà. Mais nous sommes l'église, il y a pasteur Bambi, na Massina. Il va vous tambolampi, papa. Azar, la venue des ambassades. Donc, comme nous, papa, a 150 $, pour Azar Samoana, Azar a été en France, le même jour là. Nous sommes dépliés. Comment on a Makambo Torobaka? Basengi combien? Avant de passer là, on a Moussala. Papa wa Tosha senga kiombongo. Ngai na sina sengi no kutumbongo. Chambre de basengi bongo. Mais pour avoir na Moussala combien? Je so sakana. Si vous pensez que tu peux ça qui n'a bongo, tu peux ça qui à peu près $110. Bien aimé. C'est la yégambo. Hôpital, et c'était bon, dans l'église, bon, je suis dans mon PC, apôtre Bambi. Oui, apôtre Bambi, ça veut quelque chose comme ça. Très bien. Aïe, vraiment, l'église, aïe, dans la venue des ambassades. Aïe, bien, on va battre, on va m'taper, on va y bien. Aïe, comment ça va, mon PC. L'assemblée, rien. Bien, et ensuite, ok, ensuite, à Bani, on il y a bazalé na kama aseni bongo alindila ala shina kote kone sasa wa muto azobela ala ye yele niko na numa ye merci mais dis-moi en toi azobela na kula ya rapport ça va on a fait à un démon alindika kale kawana papa prophète, mais c'est le votant. Alors, pour la question qui ça, depuis et pas la bamouza, la manière dont on a fait la bamouza. C'est la bamouza, ça va bien ou non? La bamouza, c'est la bamouza. Le moins de pays, on a maman qui est fort, en tout cas qui a la volonté que moi la vie. Mais à un certain moment, à comment il l'unité, alors il a vu sur le papa Yaka. En tout cas, on a dit que ça ne va pas, mais il faut bien. Allez connaître, Moussa, je vois que ça ne va pas. L'honnêteté. Tout ça dans le cours, on a moins d'enseignes parce qu'ils ont préféré.
effectivement bato wana bayaki badisciple na ye bayaki 2 bazwi bafoto ya mwana biloko nyonso tututu lelo tokende pa ya mwanda nsemi tosala cérémonie ya balipa bakei na mbongo topesaka bango bakei ils sont partis pour toujours. Alors ici il y a plus que les mwanda azimo alini lisusu asimba libele ya tokomia non on va souffrir mingi. Alors bamemi biso na donga na lisusu na ya suka bamemi lisusu na combien benanga ya suka sukisa donc aye biso na dit bon lokola mwanda nsemi akoki te yesobenga mais le mwanda qui était supérieur lisusu akoki te non bien aimé ça fait mal pour la gloire. Continue nganga moko alobi bon tosalaka neti amama mais yo oza moto ya nzambe to basoso fokende déjà souffre na sena bokende komema bato nyonso bana bayeba yesu ya solo nzambe na ngai elozoyoka biloko ya boye bato bazosouffrir dans cette vie avec malhonnêteté avec des ordres avec usoko ya alors na kati église nganga ye tosuki sombi soso na kati église bamukuza wana epuis basali baselemoni bakati soso o mbongo topesi mbongo bakendela mwana ye lisusu plus grave. Alors abengi so nganga misato baye alobi oyo aza sukisa meme mama wana oyo motoki wana zozafaka akobonga yes azwi ngai toke na tekolo na ngai wana koko na ngai oyo barevelaka ke ye moto tosala boye effectivement ezalaki ye aki na kati ya ndako asala asocie na bandoki mosusu. Alors toke ntina basimetiere kozwa babele mule ya nini wana toke ti vers le bas kongo na mai moko boye akovoya makambo toyebaki te likolo ya mwana asala nini okominga kozwa babele na kati ya mule ya basimetiere ya kibanzeke wana oya kozangango wana bref tozalingeta eloko ya motu esala voilà ebango ya awa yawa déjà sur le bateau et c'est qu'à parenthèse pas mon sang. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu est merveilleux? Mais dans mon cas et ma tosha c'est un secret au bon bac na permettre tosha d'excellent. Tango papa alekisaki ndeko ngelo na sima na ye mekana eloko moke ebombamaki wana efale koexploite ezalaki compris te fale ezala révélé likolo ezoya. Maintenant tango ka ya mwana eza koévolue ya mwa bandeko moko songolo baza mpe na makambo ya kobondela mopanzi. Maintenant tango azobondela aye komona ndenge mwana ndeko asengeli kobika. C'est cette fille qui donne les chemins exacts. lobiko na ye fale esalaka ndenge esalamaki ndenge nini aye komona ndeko mwana akangama na nzete. Alors na nzete wana esika akangamaki moto akodelivre aza te ya ye kokoma wana alobi mais oyo ser seforati mais akangami na nzete koma siko ser sefora olia aloba ndenge azali azoloba ndenge wana tilongo azoloba lokola demo moko yira ekolo na ndoto wana abandi koloba mpo na ser sefora alobi na kombo na nkolo yesu azoseka au nom de Jésus azoseka suivez comment la magie va s'opérer. Aye kochange na kombo na Yesu Kristo a résister. C'est pour ce qu'il est. Pour dire, même Jésus-Christ ne fera rien. Très bien. Aye ko loba na troisième nom au nom d'Emmanuel et d'autres. Tu fais, ça c'est une magie. Même à Cambo, Moutia Liboso, même à Cambo, c'est Marius. Ça crée des problèmes. Je n'ai jamais, moi, Emmanuel, enseigné à qui que ce soit de prier à mon nom. Et pendant la Marius, c'est que Yamou Balé, Zamba Koya, au Pesa Bikoudi. Non, il Bikoudi est après. Mais moi, on lui dit, ce qui va au cas qui était,
comprenez rien. Là, il y a une magie qui se passe. Il y a un auto Jésus-Christ montre tu ne comprendras pas ça. Tu ne comprendras pas ça. Merci. Bolandi témoignage. Balobi awe ezali bato bozolanda na ba adresse eyebani famille pe eyebani parce que ba pasteur belé bokomi ba isebiso musala nzi musalo ya koyaka ba église boso batu na ba maluku na ba Congo bato wana ba adresse eyebana te mais oyo azalaka na Kinshasa adresse eyebani nyonso musala na Nzambe tomoni biso moko na ba image. Alors, basalaki combien de jours pour na miracle en Salem? Honnêtement parlant, c'est quelque chose de 3 mois. Ok? 2 mois, 3 mois, parce que ezalaki ka ereye na batebele ba mususu bazobika. Il fallait nano na yeba ke kawana eye. Et na koya koyeba. C'est comme ça que publiquement, na coordonné Thomas attaqué Kawana et Air Miracle Koko Salama maintenant, c'est une affaire vraiment d'une semaine. Tandis que Boyoki Papa na ye anyo kwami oyo asengela ki konyo kwama. Bakei na ye na ba pasteur, na banganga, na ba cimetière, na zela ba Congo, na les grands et moins dans semi, abongola kamasangu et komi mbika pour na libérer batu na prison. Mais ça n'a pas été. Ces jours-là, ne mona koya abiki. Tata na ye na mama batelemi boso mona bango. Et donc, olingi ozana poto tinda nde konayo kende lukelangai papa oyo azoloba na mona wan okomona bango awa. Et donc, oyebi ba aventure ezo salama ba passer ba lokotaka batu. Batu wana babenga mina Nzambe te. Mawana bango. C'est pour vous dire que Nzamba zana batu. Nguya zo utawapi ezo utakaka na musala oyo Nzambe azo sala. Mais yo moko outi ko témoigner wa papa. King asia kendaki. Baseki yo. Kene ye wana ken. Mais awa olobi Nzambe ya Emmanuel Koma lobi okozala na Paris. Nde miso ya suka tozo tourner. Lobi oke. Sikoba basekaki. Visa ebimi na mokolo moko en tout cas sous le Kauka à côté si ba dossier lundi na 14h mardi 12h ba bengi biso boya retirer. C'est même pas presque journée moko. Parce que 14h 12h il fallait tomber 14h pour na toko ki sta journée moko. Ozo visa. Awa ozo kende. Bilo wana ngo wana Zamba salaka. Asalaka. Bon na pamboli ndeko kakolo kuna na États-Unis azali na pamoli musala sali musala munene azo témoigner makasi tolanda pe ba vidéo alobi ozana Nzambe moko ya nguya ba vidéo na eningi simo kilimo ezana ba téléphone ya batunyons siko ba ndiko luka Emmanuel Dojiwana azanani nde maintenant no tozalaka mais zalaki nde toboyaki makelele zangitina toloba esika tosengeli koloba to bouger esika to sengeli ko bouger que to lo basoki to sana koloba te. Et donc bolandi déjà ngai awa na pamboli papa lukusa kolekela ken ba miracle bozwaki na pamboli serre Léa na États-Unis miracle ozui na citeba. Et d'ailleurs vous avez demandé que na mission binomoko comment ba guérison bozui bazemi par distance. Bonjour bazem il sus papa kana yo to sali balekela ke pana yoti ken ko tsabso en contact na passer yonde opesi batuana parce que nano na pesa ki numéro na nga ya WhatsApp te mende balekele pana yo o connecter bango mais tala miracle na moni batebele ba benga ba senga merci en tout cas ken tondima kité mais makambo tozomona vraiment makambo prophète osala na musika na téléphone vraiment tondima kité babanda komona ke ezama yo ya bilo ya passer basaki na Kinshasa tia mai non etale longi nanga est-ce que ça longi atosaka na ndana benga na kabato awa nga mase kité bato baye kobika numéro kutu na pesa kité nde basengi yango o ba meki bazui miracle ozo kende potote bokutana na bato wana to sala émission à partir à Mikil to sala na yo. Alors c'est pour vous dire que combien de journalistes baye ko senga depuis na bandi na yo plein tuna mama aimé nde na pesier ba journaliste azali yao bokende kuna to moni
balingi bapiége nga ozomona babanda kozela yo kene osala nanga succès natikali kaka na yo naboyi koyamba bango bayebele bajournaliste toyoki tosala na yo nalobi nazaka na kene piano ekoki wana parce que balingi bapesa mobulu nayebi ke nakomi na banguna ebele na bapaster surtout bapaster bazana ba demo ba passer musoso papa meto programme jour na biso ezaka mercredi fimbu na fimbu tozana garçon moko pe Valdi Tambwe na sur mercredi wana asa na place na yo ko sala poto na sana ye voilà yende na sana oh sila lubike na sitele ba journaliste ba ye ko lukanga na boy na lobi to na film to na pitopale awa o China chei voilà dala omuna moko yo muto moko aloba si ton Dieu est mort et c'est le mien. Ce qui a eu à ça, yanga, papa, maman, ozana Canada na poto. Obengi passer en kwanga made somu peshi bilolo, assemblée yo miracle salamité. Benga manuel dotite. Voilà. Papa, baso remercier yote. Ba remercier makasi batebe. Miracle, bakotinda babiye. Est-ce que okoya wate nazo tinda nde batu bakende. Tala roi tambola kapamba pamba te. Prophète tambola kapamba pamba te. Quand un prophète bouge, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors dans ce pela ndengo zala nosa complexe. Bon, awa pena na mona pena bonzambe po ba église ebele zalaka. O mona pena pasteur alingi kaka kibosantu na kibosantu. Soki na toni ndenge fallait pour pazo beta musique ya Congo ezalaki bloqué. Poto zalaka luka libération musique ya mboka na biso pe ezonga ko beta. Po ba bloquer musique na bino ba pasteur bote ya reso na poto te. Motema mabe ekane. Na pamboli king. Oyebi batu boni bazo vivre derrière king. Oyebi batu boni bazo vivre derrière biso ba pasteur. Bande kona poto tolingi bino bo sali pe mingi bozo lesa batu awa. Tozo bundela ninyo. Na koloba mabete pona bande kona poto ce n'est pas moi. Na lobi kaka botika King DiCaprio ayemba botonda tala déjà babie Cécile botika parce que makambo wana ezo avantage ba Westaf et ba Westaf voilà asalfo ba West Africain ba coupe décalé ngana na pasteur na kota kanyoso na lobaka polel papa soki pasteur ayebso ka yoka musique ya falita azokosa. Ah, pasteur a musique a fallu. Na lobite tozo yemba yango. Na koka ngota na radio to. Voilà. Yo nino so. O basela ka bolingo wapi? C'est-à-dire quelque part soit ce n'est pas que Tobina kate, biso Tobina déjà ensemble. Voilà. Mais kokota na mutu na taxi, batie musique ya. Ya wera. Bazape na maloba msupe te rape batu. Soma. Makasi. Imaginez batie l'école roi de la forêt. Bakanisa kitoko sila so bilone tala bilenge sonki mena imagine mutu ayoki eloko wana ami konsolo bi bakanisa kina kosila nzamba tombolinga kakole na pambolio pambola de la forêt king na pambolio musique ekoyemba nyonso ekoleka bien bande ko ya poto botika batu bakende basepela pardon fallu c'est une bénédiction aussi et bien on va comprendre oh fallu sa bénédiction fallu a bénédiction a uti koleka na RFI ya voilà tala degré king ya komina yango aleki na RFI yawa azolongola biso son biso tozaki ba leader ko olo ya konfingana kobomana tout ce sont des matin biso nde totalisi batu nyonso donc batika bokende botonda bo balanda ka musique boyemba bo sepela biso pe na ya nzambe ere frère Carlito akobeta pe bokende pe bo sepela na nzambe voilà. Merci Mosa na nzambe tomoni ozana moment ba campagne toki bo bande le 17 et aussi la le 27 makambango ezo kende toki bana poto msupe bazoya balobi avant clôture il faut bazala il y a bao déjà à partir quand émission na yo bazana jeune ba musu bakatani bakokaki yango te il y a parmi batu vraiment bazu ba bien ya mbalakata baso comme semaine kwa kolanda tozana la prière moko
Maman, papa, eratakate, quel que soit problème, na yo benganga. Bisika ozali. Prière tobenga ka prière ya Daniel. À ne pas confondre avec 21 jours ya Daniel. Tozali na 10 jours ya Daniel. Bisika nyonso ozali mama benga. Ebandaki le 17. Ezokende kosila le 27. Tozolia kaka ndunda légume na mai. Prière ezali somo. Quelle que soit la difficulté, n'a pas problème. Yesu abikisa batu na musika. Baloba loba kakali loba moko musali nanga kobika. Kota na biso en contact. Na pamboli basere bazali na France, bazali géré mingi na Serkisev, bazali na Losambo, na rapport na zule loba musu bakatani, fallait basenga décision na ngai na yebsi bango ndenge ya kosala. Bo persévérer bo benga ngai na période ata obelaka ata na pre mikanda ser na Canada china ebisa quelque chose qui est impossible ba bengi yo donc o montonga lelo et puis otininga na moi 300 mbala osomona c'est mama benga bisika nyonso ozali papa ozobela ozana na mikanda wana po ya libala wana problème ya mpiaka kota na biso na contact Nzambe ya nkolo Yesu oya bengami Emmanuel Nzambe longona batu akosala ya kokamwa kokotato la bonene na Nzambe. Que je vous bénisse. Merci beaucoup n'habite Mosel na Nzambe toko clôturer awa clôturer merci to clôturer message na leki c'est que tozali na jeûne il y a 10 jours et bandaki le 17 ezokende kosila le 27 oyo landinga na Kinshasa bozotinda ba famille yaka ata mokolo ya suka le 27 tozali tous les jours yo zali libanda ya mboka na poto na Amérique latine na États-Unis d'Amérique na Canada et partout ailleurs même en Afrique kota na ngai en contact j'ai autorisé tellement de demandes komi mingi na yebisi ndeko ken acha numéro ya WhatsApp. Comme ça au côté en contact mais il se fait que ba mosusu na sabino que demande parce que depuis Tobandi n'atteindre déjà batu ya libanda 200 et quelques. Voilà. Alors j'aime l'honnêteté et la vérité. Parfois ko benga ngai na yambite nde nazo dispatcher nazo kababatu na basali. Moi-même nazo contrôler que tel cas ba wazo sambelele yango. Il faut trouver une solution dans une semaine. Dans 4 jours nde ba miracle bozomon. Donc kota na en contact place na yo ezali mingi butu parce que kuna na sola na batu bien. Voilà le message. Et comme l'avait dit notre vieux Ayolo, si ton Dieu est mort et c'est le mien, au lundi témoignage, moi na oyo, ba kepa ya banganga, ne moi dans semi, ba pasteur, ba liembongo, ba pasteur mususu, adeko luka mwana ya papa, alala ye. Voilà. Non, ça fait tellement mal, trop mal même. Mais yakiawa, afuti mbongo te abiki. Likambo nino yesu abiki sakate. Bolanda ki ba témoignage, le kaki, nde yango sali engouillement. Et puis, les lotos tcheka kamoko, prochainement, Ken, à cause de la déjà na Paris, na Kotika la, na Valdi, tokoza la mercredi, tozole qui s'aba émichi, ba témoignage mususu, voilà nenge musale zo salama, Zambe tatanzama kolesu, apambola binonyonso. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Balobi, na opesa, merci makasi na sule kauka. To témoignant en église en tout cas merci na yo ba démarche osala qui vraiment marambo simbi bana poto to sala na bino une semaine ya pamba ponga ba prière na église a esili na nuté donc nazana marambo ebele il faut basambelanga et senga na sala ata 2 semaines de une semaine na zongi mbango na continuer ba prière nanga yango na pesi merci na sous le kauka na kati église en tout cas merci na magistrat Raphaël. Donc, magistrat Raphaël n'a pas essayé bambote. Vraiment, merci na bande gonyo surtout bolande biso to ceux qui ont. Ah, papi kakol. Papi kakol na pambolio. Voilà, na mama Linda nek. Sali na mwasi na yo na pambolio mingi. Voilà. De tout cœur au participer na évangélisation pona batu babika boye balandi nyonso bana bakomi partout d'ailleurs une minute mbatu moko balobi to komi pe bana na yo zali su pasteur komi papa no to shakinga mingi zwa biso nengo zali na bana na Kinshasa na biso pe to zali banda to komi bana na yo na nyonso zamba zo sala na pamboli bino nyonso
moment oyo benga miracle ezosalama vraiment solo Zambe azana bomoy Zambe azana bomoy azosala ezomonana. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci na Kisinjora na assistance na ye. Merci vraiment Tosuki.